Bonjour la famille, bon dimanche. Coucou la famille, bon dimanche, coucou. J'espère que vous allez bien, hein? Moi aussi je me porte trop bien. Voilà. La chaise de la sagesse. Bonjour, bon dimanche à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte trop bien. Bande Konanga. Bon dimanche à tout le monde. Voilà. Et là, voilà. Bon dimanche, il fait tellement froid. Moi, copoati, hein, copo café, ça ira bien. Tomé la bisso, vraiment du thé, hein. Voilà, du thé mélangé avec thé de quoi, des gingembre. Thé à tangawizi, voilà, mélangé na miel, hein. Voilà, ça fait du bien parce qu'il fait tellement froid, bande konanga, en tout cas, et vert, yo. Na yo ki yango pena malili makasi to yete sope ki mo bange to yebite. Voilà, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino, boboto bondeko na kati ya mabota na bino bisika myoso bizubino, en tout cas boboto bondeko. Et puis to lobi respect na ba chef coutumier na biso. Et toke na lombangu ba o bazaka bandeko na biso, hein, boye barango bande na biso ba musulman. Topesi bango basalam, basala malekoum, matondo na bakimbangiste, tout tendance confondue, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez me suivre. Tobo santé bambo te belé, ke ipa ba témoin de Jéhovah, néo apostolique, ba inde konabiso abima, voilà tant tout le monde à l'église abima, tout le monde à Gabriel, na oya théâtre, à Betarango penza griffe makasi, et puis bino nyonso bolingara danoise, des gros bisous. Une fois encore, bonne année, et là, bonne décision, bon débit à ma cambignoso, to bimalaba autoroute, yamabe, voilà, et que ça là qui toko makasi. Bande kolo na ye to analyser mouke, moi si o babengi, la femme Tamar. Moi si o la femme Tamar, bande konangai, moi si moro boye, to eba qui était, bon c'est toujours comme ça. Mon Dieu soit à commencement et le cognon soit à commencement, c'est bien au bandana c'est au matalikolo et ça la kito komakasi. Moi la femme Tamar to la mukaka boye wananga na olo d'après ngai na yeba ki était na moni kaka na bandai ko tia banzembo ya Enis munyanga manyanga ou bien munyanga manyanga. Alors j'ai aimé na moni kaka tanto na zo tia banzembo wana pa na mo la pe yepe nzembo ne bimi. Là on a kansai kaka eza suite kaka ya Enis quoi na fungo pe ambi sou bien na moni mungongo échanger makamnya se échanger na moni ye azo toka na milia batu ani ko yemba na sengi mingi na tiko ko senga nanu tikana kumisa nzambe. Vraiment j'ai aimé aussi la chanson, j'ai dit ah c'est vrai hein, on a trop aussi demandé si kambalo yo to kumisa kaka nzambe. Donc, c'était vraiment une belle chanson pour consoler mitema ya batu. Parce que biso ba congolais to linga mingi banzembo yo eza ko consoler biso soit ezopesa biso mawa nde yango to ligaka so toke na église nzembo ezopesa o mawa wana penzo koti na adoration soit ezopesa yo consolation moko boye wana koti na adoration. Mais soki eza nzembo ezopamela na misala mabe ozosala olingangote. Voilà. Donc bande konangai, c'était vraiment moi c'est azoyemba to azana problème té. Mais tant on peut toyeki na yoki comment la femme Tamar bon, aponi na ye hein. Mais ça ki nga motique na bi ah moi soyo atamboli na Bible mobimba amoni kaka kombo ya kozwa la femme Tamar. Est-ce que ayebi kotanga Bible? Est-ce que à sosola ka Bible na comprena qui est bien té na tikaye na boaki saye bon de temps à autre moi nzembwane le kaka et puis dans l'équipe na TikTok ba kati on kandenge zalaka ba matisier. La femme Tamar wana aye ko sala abandisco yo en plaire elongwe mama ko yemba na awumeli kutute. En tout cas a sali même carrière na été né to monaki quand même ba Mike Kalambay ba sali quand même carrière a koyemba ba Moïse Mbeye malgré to ti lelo to pamela bango
nani so comme pasteur même qui frère Patrice c'est le coup to ben avec un frère bon moni pona yela ki biso na lire frère en tout cas ngana ben avec pasteur Patrice c'était avec un frère Patrice alors a humilité ba mari ni sam kutu ba humela to tika comment la ba pa ba comme ba maman pasteur te to moi kaka so pe mobile ne mukaza pasteur yango yepe akomi maman pasteur non mais to moni pe na toge bande konanga ya bleu j'ai pas eu le temps na so photo nango désolé vraiment akomi azali maman pasteur ya solo ba consacré na ebité parce que ko yemba ou bien ça qui école biblique ou bien ndenge nini mais un jazo pe sa bande konangai quand même aza ce qui moi en 1998 aza na moins de 30 ans déjà comme maman pasteur des choses comme ça bande ko bozwa ba misala wana ba kwanga na makaya bouté cause la maman pasteur faut la maman boko za la mur omoni atanga lelo so babi na maman la danoise zala maman pasteur na ko boya na tikela ngo petite sœur na ngai maman Joël Kabasele wana eza dona ye ya kozala maman pasteur ayebi ndeni akokina bino boye amemi bino na gauche azokisi bino na droite eza dona ye eza eloko moko foza na motema moko ya munene ata bafingi yo ata basali yo ndenge nini motema ya maman Kabasele wana ndenge to yaki na makambo bambua makambo ya ba offrande ya ba 2000 makambo boye ma petite sœur azaki toujours posé, tu vois, bah poser question sur les offrandes à 2000, mais bah bon ça n'est que poser question sur les bois, à répondre en gros, n'andene kaka à dribbler, à fingiter. Mais yo maman Tamar, na mobali na yo, bozali digne kozala ba pasteur te. Maman Tamar landa biso na bo kebi nyonso, yaya bo laike mission, bo partager comme la maman Tamar. Et comme la maman Tamar ya mike oyo bazo ya pe na sima ya maman Tamar na esprit wana bande konanga maman Tamar oko limwa kaka lokola mulinga bino bosakana na ba prophétie ngana yebisaka bino prophétie ate bimi na munoko mbua ata na munoko nganga na munoko ya zwa yango examiner yango ko néglige ka muto ayeko peso prophétie te pour na soki a et comme lui au regretter alors ce qu'on analyse qui yango ce que examiner qui pour ngana ko analyser prophétie na yo mais ngana ko examiner yanga ngala na ena analyser yo examiner so kombo na yo bimaki maman Tamar oyo bande konanga aye ko pesa bato espoir yango na kala te kaka ne oyo bandaki na likamoko boyina na solo yango bien na binote. Il y a professeur Ferdinand et Kana. Professeur wana boye bien camarade ya prophète Panzu, JP Panzu na Lille. Oya zali leki ya pasteur Tunasi. Pasteur Tunasi c'était pasteur comme Kimi na Belgique. OK? Na esaki bino ke bato ba sema ki jour ya balaki. Bino boya bi sema ke tembongo ngape zamba pambolanga na Rachel libala muninga wana ke muninga ke bala na pekisaki bino makamwana lelo libala ne salika 3 mois epanzani siko libala ya bongo yo kene kozo exemple onga ko suka wapi lokwa exemple ba mama Tamar aye ko kosa bato ngande bomoinga boye na longwa ka bazemi soki 9 soki 15 ndeka ba exagérer ka ba théo ba prophétie na bango pardon ba benga ngoni voilà ba témoignage maman Tamar aye na témoignage maman Tamar zemi maman Tamar wana alataka ba bubwa minene abina kanango soit disant qu'il y a na belle taille bozo mona maman pasteur ye azolata ba bubwa minene po na na belle taille alingi te alata bilamba ndenge biso to lati boye sino ta ko kweyisa bato jour aye ko lata pantalon bande ko na ngai belle taille tozo mona ngote
Mais il y a une définition belle taille. Voilà. Parce que miroir, azaka lokuta, miroir, azaka lokuta. Ato bandi okoma koko. Miroir, azaka misoka jeune fille. Oyo aka mama, nga na âge na nga, soko talinga opianga 10 ans. Mama, nga na âge na nga, soko talinga, okopesa nga boye. Bongo minu na yo, michopo. Mama, âge soke kei kaka. Kumisa kutu nzambe, batu musu ba oluka, bakoma na âge ya yo. Baza na mbete hôpital, ya ba nzambe sunganga, na fetata 50 ans kaka. Kaka 50 ans, mais yo komi na âge ya nga yo. 50 ans toleka. Olingo zonga sima yaya. Autoroute ni okota. Bima na autoroute wana. Ndima âge na yo. Eko sala ko bonheur. Bato bandima ba âge na bango ba fêter ba anniversaire. Ya ba âge na bango ba vivaka longtemps. Wana eko mama na Bible te mais eko mama et pas ba psychologue. OK? Boye bakango. Bino batu boboya ka ko fêter ba anniversaire. Bo bangaka. Bo kufa noki. Mais ba o ba sepela ba anniversaire na bango. Bazolo ba ura na koli nzambo salinga boye ba wumelaka longtemps. Tozongi so na lisolo. Mama Tamar wana eko témoigner. O naza na zemi boye na boye. Mama Tamar ke bota na Afrique du Sud. Mama Tamar abota kuna mwana batu ba mona te. Mama Tamar abosani ke ya yebi anglais te. Mobali na ya yebi anglais te. Bazwaka ba congolais. Oyo bakene ko sala bango interprétation hôpital. Mama Tamar ayebisa ba congolais wana ote ngai penza ndenge nzamba salelinga lokola ta mwana kufi na ye. Nzoka nde mwana Mama Tamar akufa. Nzabe na ngai. Mama Tamar nzamba saleli ye bikamwa bazeme longwe mwana wana ke bota Afrique du Sud yepe akufi. Voilà. Ce n'est pas un problème. C'est la vie. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. On a un problème. Mais viens dire la vérité à la population qui te suit. Qui était en tout cas, Nazaki Nazemi, moi Nasani Nini, Akufi. Tokumi Sanzambe, Nzambe Kopesa. Ce que je sais, Nzambe, attends, ça la moine te. Et ça, le problème, quand tu auras le temps plein encore pour adorer Seigneur. Tu n'auras pas le temps. Oh non, si tu fais la bana, il faudra que gauche te. Toi, tu n'as pas d'enfant. Osana temple, ok, mangengenge, yagomata montagne. Mais, bande konanga Mama Tamar, like, mission partagée. Aye, aye kokosa. Eh, bande konanga. Nzoka aye kokosa ne biso. Mwana akufa. Aye, oh mwana nga la tike na Afrique du Sud. Moi santé zoningana et moi boye bandeko inane yangoyo. Mama Tamar mwana ba mona kate et le côté. Mais quand toi tu es ceux qui oye par exemple obike mwana nga na ko lakisa e pa batute. Et ça autre chose. Mais ne venez pas mentir que moi na tika en Afrique du Sud alors que moi na banda tika la Mama Tamar akendele sous Afrique du Sud ité. Yom to tiki mwana kuna. Oyebi ke ozali femme populaire, bazo landa yo, mama la danoise denga zaka boy, ceux qui nazui train, nazui avion, place nyoso na kokita, ba fan nanga ba oyeba ke mama la danoise akiti boy. Mama Tamar banda bota mwana wana, ba fan bazo landa, akenda kaso Afrique du Sud te, nzoka mwana kutu bakunda yena kokunda kota Pretoria kuna. Mais tala nenga zo yemba. Tala nenga zo mata ba montagne lukuta bandeko nanga bo fungola misu. Musique chrétienne n'existe pas ici sur la terre. Batu presque yoso ba yembaka baza bandoki. Baza bata misala mabe. Ba yebike na musique musique ezali so agréable à l'oreille. Vraiment, Mimi Ciel bongote. Pour le Mimi Ciel, elle est licenciée. Allez vous abonner chez Mimi Ciel. Boyoka musique, il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Boyoka. Oh là là. Ezali sont agréables. Alors, hey. Yangote.
Et même ba esprit. Ata pa banganga wana. Avant babanda ko bimisa ba milimu. Ba yak ba chaka musique. Boke pa ba vaudou musique. Boke yi musique na danse. Et benga ba esprit bande konanga. So ningi mukomsu banda kal. Loba ngai na ko sambela na ngai te. No loba na nga te. Na oyeka ko luweka na musique ya Nzambe. O mikoti si yaya. O mona ndaku ne ko tonda na ba angelou ba bandi ko bina. Yango bomona balobaka chanter c'est prier 2 fois. Et ça la Bible était verset moko comment ezate. Mais comme ebenaka ba esprit yangwana omoni bato mayele baloba likambwana weza lokola adage kaka. Ce n'est pas biblique. Place mo ba comment on a Bible jate. So yo yebi tia verset wana total. Like mission partagée tozo kene. Maman et Tamar nzokande mwana kufa kinae. Bande kone venez pas dire que c'est sa vie privée. Et sa vie privée te pendant chose qui vie privée, anga ko ya ko témoigner te. Kengande na zaboye bazeme longanga 5 6 7 8 10. Alors mbalo Nzambe apesi ngai zemi. Aye ko témoigner zemi mwana kuna abota maite. Ne faisez pas ça. Hein? Avant de témoigner aux zemi, zela mwana wana botama. Mzamu basambele liyo, komi na zemi, vanda kimi na zemi na yo. Mwana botami, nde okoiko ya ko témoigner. Mais étape ya mwana, eza makambo ebele. Mwana okoya pe ko témoigner, après témoignage, mwana pa komi kizengi. Mwana pe akomi nzoka de mwana komi na maladi moko boye mwana donc mwana foko batela ye foko yeba témoignage na osala mwana modèle nini na lolenge nini bande kunangai. Alors sokoza mutaba prière keba no senga kutu ko témoigner na hote yanga batu musu baloba mama la danoise na live together na yo obali saka tout le monde ba témoignage te pour ça na ngoni na obali sa soki yo zotala ngoza na mobali te ozana mwasi te ndeko mobali benga mama la danoise na 0044 74 38 03 16 23 benganga na sale na pesa yo mobali ya bien mwasi ya malamu na bandiko na solde yango siko na o solde mabala. OK? Mama Tamar dzoka mwana kufa. Tangu mama Tamar akanisaki batu wana pesaki confiance boko bomba secret. Yaya ba bomba secret mo weite. Secret mo we. Mwana kufi mama Tamar. Et puis au lieu ça la semblant, OK ndakata Afrique du Sud, OK ta ko tia fleur na tombo mwana na yo. Parce que bakunda ki mama Tamar tanga botaki azobima na chaise roulante mwana zate. Mais aye kokosa batuti lelo bakoma kosambela Nzambe salela ndingo saleki mama Tamar salela ndingo salelaki la femme Tamar. Hey yaya nzoka tango zolo babongo ozosenga mowei osenga mwana kufa bande kozonga nuka na Bible. Soko zo bota te, vaut mieux senga lo ba mama, salelanga ndingo salelaki Anne. Pendant tozo na exemple Anne, Samuel a bota maki a sali musala munene na mukili. Mama oyo ya Tamar, mwana to monite, atako tu mwana ngo moni. Oyebite soki lobi azanani. Mama boke ba ba exemple, voilà. Tozo avancer. Mama Tamar avanda na ete akosi na obatu, batu baye bakite. Batu bayebi te. To vandi kabwe mama Tamar ba komi ka babeta ba concert. Chef ifonga zo yebisa bino, chef ifonga tshela biso banzembo kitoko. Mama Tamar to za na biso na bezo banzembo na bino te. Biso to za banzembo ba chef ifonga ofele. Donc ozo nzembo ba chef ifonga na tiango awa. Na reçoit pe copyright te. YouTube pa ko benganga te ozwi nzembo abatu eloko te apesa biso banzembo ofele banzembo ya bien. Mais bino ba miyibi ba enis yo
ba soki ba mobali moko boy soki ba nani ba mai kalambai ba nani bazwa kaka ba nzembo na bino ba to tia sikoyo soki chaîne o lobby ko mona ba miyibi boteka na lokoso mbongo donc yozo mona kake na ndenge mama lo mbongo asali vina tamu lai pona komo akomi lo mbongo yo lingo koma ngona minute olingo sauter betape mama tama oko kango te moni mulinga o ba soki ba prophétisaki yo ekokisami et puis ezo ya makasi oyo yena nwezaka mulinge bandeli nezo ba pelisi nini pine e banina no mulinga moko boye ya mwindume ya bongo bongo mais l'air est comme na katikati ya molili ezo yela yo mama tama tano badi ko annuler déjà banini ba concert na poto et puis yo mama tama concert ni nango nga obeta banzembo ni yo obini sabato banzembo chapena album na yo yo obimisi kobe de nzembo yo nga osepeli sabato donc ngo yeba concert mo baka nzembo moko Tomi balé bana poto bon na hiver te malili bolibo ke ko bimala malili boko no yoka concert à Tamar mama lokuta moi c'est lokuta bandeko avant siko to kota na prophétie tangu yesiko avant di boye abandi ko landa denga yokaki mai kalambai abandi ko tambola na ba église mai kalambai on tambola l'église ezeli pona ko masquer batou moi kalamba ko pe ko vana na ye asali pe publicité batou batondi parce que yaki batou bazala kuna bande konanga nde o bakufaki bazé belé mais boyokaki combien de batou bazo réclamer mai kalamba combien de batou ba porter mai kalamba nini plaide batou te batou mukie parce que belé bakufaki wana na stade ya mai kalamba baza ba revenant baza batou basi bakufa na bango ba ye ko kufa lisusu envoyez Seigneur yaya like émission tozana bino awa na émission oyo yoka zwaka kopati melaka maleme bandeko avant to kota sikoyo na prophétie ya mama Tamar oyo ba réalité na ngwe komi sikoyo et puis yo la femme Tamar mobali nini okenda kobala kotula eloko ni ezwaki yo okebala mobali avoyo mobali azo pesa ta conseil te yo pe na modèle oza okobala mobali modèle wana donc ce qui yo mati yé pas mati oya tinda ki okene pa neema nani neema sikatenda soki sikatenda ayaki na ndaku na ye atindaki batu ba ko benga yo nde yango pe na mona ka batu ebele awo o mona prophète mo bazo prophétiser na ba TikTok na ba YouTube biso ezali chaîne akobenga nga mama la danoise na lingina leke monsieur pa na yo osenga ka combien na yebisi caché na nga abandi ko leka nga est-ce que nga abando leka nga na yebisi obenga yazo leka sale mission oya ko ndimi yo moko ko sepela ozwi numéro obengi ye alie yo mbongo ou bien betio magoda koya ko zongela ngate. C'est ça peuple congolais alingaka responsabilité na été ata libala ne kufi fo lukaka mutu apesa kutu mobali oyo na lingaka na ngai été ezaka ba famille na ngai eza cousin na ngai wana eza ma papa leki azandoki nzoka ndo za na ba caractère mabe oza impoli o respecta mobali na yo te o lambelaka ye te mobali basala ete alambaka na ndako yaya mobali azana musala na ya salaka ok yo yakana pono lambelaka mobali ok ata ozoke musala yaya yeba ok musala bo contribuera ndenge moko mais yeba ke biso basi tozana ba tâche ménagère neti siko ngana osala émission bilamba kuna ezobaluka na machine bandeko mama Tamar akei ko sala zosala ba publicité akei ko kota na église kuna ya papa sikatenda mais avant na yebisa bino nani qu'est-ce signifie la femme Tamar yaya ba kombo mususu boni ndengwana dezaka bone mbala moko na basite bandoki
Mais la femme Tamar a bombi face na été. Biso de tozala qui aveuglé. A Satan pesi na no nzembo moko boye. Aningi sabité na biso. Nzoke za na nzembo a Satan. Nzambe na biso jamais tokopesa e pause. Nzamba zawana na senga te poani. Il faut na senga nzambe à tout moment. Il faut na sanzola à tout moment. Apekisa ki biso na nzembo na ye. Ata ko senga na stiki nanu. Ata boye na tiki nanu. Nzamba kumbama. Te nzamba lingi to senga. Et se pelisaka ye ya. Même biso na nzembo moka turumate mituna biso. To sepeli na ye. Nzoka c'est une femme diabolique. Aye ko lakisa biso ke azali la femme Tamar. Mais la femme Tamar c'est une femme prostituée dans la Bible. La femme Tamar c'est une femme avec des malédictions. La femme Tamar, c'est une femme. Bilomoro boyebi. Boso botali bien la Bible. N'a kotia la bien explication. La femme Tamar, après, bateau ba yeko expliquer. Femme Tamar, ba neko za mutoyo, azali veuve. Akufe la azara na solo. Ya ba via, ya okufe la mibali. Veuve noire. La femme Tamar. La femme Tamar, azali, abomisa batu na famille moko. Abali yaya. Yaya koufi la femme Tamar a botité. La femme Tamar a ekozwa leki. Leki a boy ko bota na Tamar. Tamar ti leki wala nzamba eko boma ye. La femme Tamar a badi ko zela susu mwana ya tata wana zaki mwana muke. C'est la femme Tamar a vandi na veuvage na ndako na bango abaye. A longoli bilamba ya veuvage. Amilati ici a ke kosala kindumba na tata ya na babokilo na ye et puis a botolier nzete papa nda bosana ki soki sentir soki nzete tanga komi na zemi balobi ba boma la femme Tamar na azui zemi ndenge nini aza mwasi libala femme Tamar nani acheyo zemi nzoka ne papa bokilo. Vous avez vu la femme de Tamar. Na mwana nga bota soko kombone nani na Bible na yebite. Na yebite ke bana bongo pe j'espère que fweza bana moneti ba absolument. Boyo kabako. Na yete soko ba bota mwana boite o so pende yeni. So ba bota mwana na hôpital a kufi, lokola mwana Tamar na biso mama Tamar oyo azoya kotiaka désordre na ba vie ba congolais. Si ko bota la kombo ya ke kozwa. Komo moko compliqué bande konanga. Mais toyeba kite Tamar to fungoli misu. La femme Tamar avana na été à quelle église à Sikatenda bolana. Oye pende bonga na sela ngo live parce que na moni okemulai mais to kende ka na boy. Ah bozela bande onanga bolimbisi. Bolanda na boy na somu ke na zoya. Vous allez vous prophète ensemble. Naza komona milinga wana osomona esu na kati te. Vous reconnaître que na prophète ensemble. Jalousie ya bato. Bazoloba. Via mwana mwasi oyo. Eza lokola singa bazotonga. Otonga wana ekosila te. Shalom Église. Comme on a ma femme Tamar, on a un concert dimanche, Negi, on appelle sa nouvelle Église. Merci beaucoup. Merci. Yoka. J'espère. Nazo bisayo, ozali boso prophète Nzambe. Naza komona milinga wana ozomona esu na kati te. Abungi. Oko reconnaître que na prophète Nzambe. Jalousie ya bato. Bavandi bazoloba. Via mwana mwasi oyo. Eza lokola singa bazotonga. Otonga wana ekosila te. Fe koma ya kala. Amen. Membini ngona zoloba komona yango na mikolo eza koya. Neti bazo mona yo lisusu te. Eti obungi na kati ya milinga. Kokanisa pokwa oyo. Obetaka mabolongo. Lobi Nzambe. Limbisanga. Otidelenga prophète na yo.
abimisanga na kati ya milinga oyo na pesi yo kaka elembo moko soki elembo wana ekokisami te na pesi yo droit finganga loba profete alokuta loba magicien loba bakomelo solobi ozokota na turbulence moko naomona milinga na milinga. Voilà la famille. Boyoki prophétie na boke. Oza pasteur. Oza pasteur. Shalom église. Comme on a ma femme Tamar, on a un concert dimanche, Neki, on appelle ça nouvelle église. Merci beaucoup. Merci. Boyoki femme Tamar, azana mingongo mibale. Soki aza na église, azoteya. Soki aza na pas prophète. Comme on a la femme Tamar, nazobeta concert. Yango na ye koyebisa batu bandeko femme Tamar oyo pasteur Sikatenda la babubu na ye ayebaki te ke femme Tamar oya na église ayebi te soka ayebi ye pe to yebite emsupa ayebi ye te ye wana ye moko yaka ba protocole ba yebi ye ba moni la femme Tamar aye na église la femme Tamar aye na église bino mo boyebi ba pesa bango ba honneur mama pasteur boye bango wana badani bazue bakefandisa ye liboso pasteur Sikatenda atala abi bato bavandaka awa eza baswat bato oyo baza bayebani cela veut dire que mwasi oyo ayebani tika na pusa na pembeni na ye na solola na ye bandeko soki botali bien mama Tamar azalaki na somo na kobanga baprofetize ye akomaka boye babandi koprophétiser abangi alobi Seigneur nga nakosa bato ke mwana na nga akufa na ye te awa sikoyo pasteur oyo abandi koprophétiser nga mama alingi asuba na bilamba la femme Tamar place aza laki azolenga nini etindaki nga me lokoso moto etindaki yo osambelaka kuna te pourkoi alingi bato akuna baya koyoka banzembo na yo baya kokotaka mpona bokotisa mbongo okomi kuna pe ale prophétie tan mulinga bandeko na ngai lipata mwindo ezotambola likolo na ye yaya sambela lipata mwindo elongwa bima na autoroute ya ba malédiction lipata mwindu na likola mama Tamar mulinga azolingo ndima prophétie wana te aboyango ake koyebisa mobali na ye yena mobali ne babandi kofinga Sikatenda babandi kofinga ndeyamba longwa kuna olataka babubu lokola nganga olataka babubu lokola sango mokonzi me basango balataka babubu afingi abosani ke ye moko pe alata bubu wana abosani ke batata nazotanga batata lukoki banani bango pe balata babubu wana et puis mama Sikatenda oyo soki Tamar yo abandi kokoya ko amoni ke yindeli ye oyebi ke mobali na lobi yindeli ye abandi ofinga bato abandi koyebisa bato andi kolakela bato ke bakobela ba maladie bandeko toyoka lisusu prophétie et puis to continuer bato nde balobelaki ye yoka Espera. oza naluka na place mo ba bientôt moni clair nazoyebisa yo botali oza liboso ya prophète ya Nzambe naza komona milinga wana ozomona yesu na kati te ya goudron okoreconnaître ke na prophète ya Nzambe jalousie ya bato botala ye bazoloba vi ya mwana mwasi oyo eza lokola singa bazotonga kotonga wana ekosila te fe koma ya kala me mbilingo nazoloba okomona yango na mikolo eza koya neti bazomona yo lisusu te neti obungi na kati ya milinga okanisa pokwa oyo obetaka mabolongo olobi Nzambe limbisanga otindelenga profete na yo abimisanga na kati ya milinga oyo napesi yo kaka elembo moko soki elembo wana ekokisami te napesi yo droit finganga loba profete alokuta loba magicien loba bakomelo solobi ozokota na turbulence moko naomona milinga na milinga. People with gray hair, even if you bandeko nanga boyoki yango na bokebi nyonso toleki balobi vi na ye eza lokola tonga singa na tonga bazotonga place wana bandeko na comprendre te l'accent
basali na nzambe bajoba bandeko na biso la joie boyeba pe kosolola kitoko bokoma ndenge balobi na ye ke vi na ye milinga bandeko so balobi vi na ye komi bamoni na molinga na molili yaya donc cela veut dire que ozokota na instabilité moko ya makasi molinga ezaka instable pona molinga ekende tout droit bandeko na nga fo ezalaka molinga ya ndeko ya Caïn oyo ekendeki tout droit molinga ekendeki kaka boye mopepe memaka yango de gauche à droite omoni epanzani ndenge ndeko na biso akomi vi na ye ekomi tozolobela yango biso nyonso ekomi molinga ekomi ekende baloba boye mana mwana akufaki secret bimi bato wana babi bomba mabe to bombaki trop femme Tamar mwana azalaka te mwana sa kufa wana siko topesi Sarah to la topesi raison parce que alobaki yango que mama Tamar yaka na mwana oyo kenda kobota na Afrique du Sud otika ye inane yango ekoki nzoka batu bakalikilaka ye na jour abotaki bakalikilaka yango bandeko na nga awa na réseaux sociaux tout est mathématisé. Ah, boyoki yango like l'émission la ndeko na nga to partager biso na tozo kende to longwe wana toyoka siko mobali na ye très fâché ye yo mama Tamar bandeko na nga mobali na ye très fâché. En tout cas il a beaucoup parlé hein. Voilà alobi trop vraiment bozela mukie total bozela mukie yaya très fâché mobali na ye très fâché tolanda mobali ya botala mobali na ye nzoka nde balobi mobali na amelaka diamba amelaka chanvre na comprendre ngo bien mobali na ye penza amelaka chanvre bandeko bozela pardon bamsu bayokaka te bayeba so bakati eza naza na pleine émission merci pardon voilà donc bandeko na ngai kutu ekobunga awa tolanda na mobali na ye bokoyoka mobali oyo samo yeyo awa ti bomonte o mama Tamar azobina bazi bosali photoshop bino moko botie biso oyo kana biso oyo eza na ba esprit faible te oyo bakosede na yango ntango mobali azoloba bandeko mawa trop machine na nge bandi kobaluka kobwaka mai ekotya makelele donc ntango mobali azoloba makambo mabe azokangela bato mais mwasi na ya kote azoparle en langue bandeko bozela moke natya machine oyo na pause voilà ekoti pause te ekota nao na pause bandeko na ngai eningala makasi boilelo likambo nino voilà natyango na mwa pause bona ya kotyango nsima so émission esili bandeko bolanda mobali ne et puis botya mpenza attention boyoka mama Tamar azoparle en langue wana langa bandoki ti eza langa solo te mobali nazogangela bato ale yo esprit se kitela yo namoni oka na Congo bandeko boyoka na bokebi nyonso eza pasi ya congolais bazate ontaki awa ti bomonte o mama Tamar azobina bazi bosali photoshop bino moko botie biso oyo kana biso oyo eza na ba esprit faible te oyo bakosede na yango bazate oyo baza ba eli oyo baza ba eli te nde bokoluka bo remporter bango mais je prie par le nom de Jésus-Christ que le Seigneur ramène le cœur. Que le Seigneur ramène le cœur. C'est la biso. Bato bakei kolozongi c'est la biso. Bato bakimi. Moupepe. Moulinga. Pepe réveille à le sambo. Moupepe réveille à le sambo. Et ça va se soulever bientôt. Moupepe à le sambo. Et d'ailleurs nous allons commencer à prier.
Tous les jours. Tous les jours. 12 heures. 22 heures. 12 heures. 22 heures. Maintenant, pour créer ma stratégie, vous êtes en train de faire la promotion. Pendant que le Seigneur va s'en servir dans votre malignité. Le Seigneur va s'en servir dans votre malignité pour augmenter encore la foi de l'enfant de Dieu. Amen. Bana nzambe bako cédé. Ba Eli nzambe bako cédé. Amen. O nyonso koya na yango yaka na yango. Amen. Zala lo bano lo kwa ndewa lo baka okozwa kara ya Kabila. 12 ya Kabila. Tiens, on carte place au tiens internet. Carte ya internet. Vous êtes en train de faire la promotion. Et pas notre problème. Nous c'est la prière. C'est la prière. Nous c'est la prière. Comploter avec tous les prophètes francs-maçons. Comploter avec tous les prophètes kabbalistes. Biso to la taka tojite, biso to la taka croate, biso to la taka kipate, biso to sala la prière ya formalité, biso to tanga ka te, biso c'est la prière, rien que la prière. Soko moni prophète moko, na ba zambala na nzoto, na ba kipa, na ba nini, ya tuna etadamu na ye. Ye bisa ye ha, tie la biso vidéo wana mo bimba. Tia vidéo nyoso mo bimba. La fille de Stella Nimba. La fille de Dodo Kamba. La fille de Nazoye bisayo, ne cite pas n'importe qui. Tuna de Lile Simon. Monde lelo to so fandayo, mutu moko ta ko to maboko n'importe comment. Etata muna yo to yebite. Vina yo to yebite. Otabuli na nzambe ndenge to yebite. Na ya mutandi. Kasi nani atindaki yake de pa Neema alati babubu yake ndeki na lokoso ebomaka. Femme Tamar, répands-toi. Yo moko kene na ndako nganga. Est-ce que yo mona biso toke na l'église à Neema? To kote liete. Pona nzambe na yepe to yebi angote. Mais qui t'a envoyé d'aller là-bas? Si ko bo yana mobile no bandoko lo balata boya, la boya. Mais tu étais là à prophétiser yo. Alors bien ta vidéo mobimba. Cela veut dire que oboya ki bacho liboko. Nani atina ko keso banjimi na ye. Au moins lokoso bota la miso mobile na ye bota. Oyo pena mobile ya mama Tamar, oyo mobile. Mwana oyo bandeko, mobile yo zwa ki wapi tala mobile ya omona na kamela diamba ataka lo pipi. Bandeko toko mone belé. Faut ko examiner nzembo nino kolanda te son agréable à l'oreille. Bongote, Mimi Ciel, son agréable à l'oreille. Tolanda bongote. Bande ko boyoka. Salité. Bien aimé. Problème est awa. To Satan a Nous allons nous retrouver encore dans la prière à 22 heures. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Paix et grâce dans vos demeures. Je souhaite que la paix et la faveur vous accompagnent. Nous allons nous retrouver encore à 22 heures. Bango moko pe bazana ba toge. Bango moko ye bango ya blé bango bozo mona bango boy. Alors yo, tango bango ba oloba, musa pezo zongela bango. Yo pe koloba ka menu wana te nazo mona kuna ba commentaire, bozala ka kimia ko papa, vérité papa, ba commentaire buzu ba bono kina ko tshana ba live modèle wana. Vérité ni bango bazana ngo ba kosi bino mwana bango déjà kufa ka grave. L'enfant qui est parmi les morts, bino bozo zong c'est parmi les vivants. Azaki na suite na boule ke abota liso mwana mususu ou bien femme Tamar ngaki neko yiba mwana. Aya ko lakisa bino ke mwana na ye ou bien ndenge nini bande ko na ngai. Esalinga nzoto malili. Mobali na ye neye mavanda ki na ye. Azala na ndoki, azala na nini. Na de tango kaka ye aza ya nzambe aki kokota makolo na ye na kacha ya epa ba kabal. Pourquoi elle était partie là-bas? Boya ko sala semblante kofi ye wana na mai kalambai baso ko kosa biso nzoka bazaba video ezali ba lia kesika moko ba mela kesika moko ba kabola makile sika moko. Boya to na temps 2025 boko mema biso na kacha banzungu na binote. Tolongwe wana bandeko na ngai toyoka Piero alobi na ye nini après to kosukisa na oyo ya ye moko mwasi ya Tamar. Bandeko bolanda Piero. Muto yebi mona mwasi azate. Bolanda soki femme Tamar, soki femme Bolanda Piero.
Ici, vraiment, je vais parler avec mon cœur. Parlez, papa. Moi, je ne crois pas à vos histoires d'église, des réveils là, des dénis laissés, tout ça. À tous ces escrocs là qui volent l'argent là au pays là. Je suis diacre à l'église du Christ à la maison. Je suis membre influent de SM, église du Christ à la maison. Parce que bah escrocs, encore église à Moukouna, Dumba ya Moukouna dans l'église. Voici l'homme et l'église. François Moutombo polygame. C'est des escrocs. Et nous sommes au temps de la fin. La Bible dit que beaucoup va bon. Est-ce que cette femme ne peut-elle pas se calmer? Moulinga papa. Banda fali a boire kaki ye moi na luizo bateko, ce qui luizo bateko. Et kati et commissaire si la ouka. Moutou toboki. Les banda fali commissaire femme Tamar si la ouka. Et commissaire si la ouka. Si tuntuka. Si la ouka. Donc elle pense que moi grâce à Mouké Azuyaba na nzambo les années. Na yembela yesu na bota soki na tikanino. Mama ngana yo papa. Si Jacques aussi cette femme passe maintenant son temps sur les réseaux sociaux. Maman Tamara. Maman Tamara. Zelo koti. Tozo kundayo. Pana nzoto. Toko kundo ko libwa. Au coaching de la Djoubé. Donc vous pensez que les gens qui ne font pas des lives, et si quoi Boyoki, est-ce que papa Pierrot a yoka qui prophétie ya sikatenda? Mais alobi ke akoli moi. Soki alukin elonga nzambe a solote. Milinga wane koko kisama. Ata sikatenda zanganga, ata soka zande nini. Prophétie reste prophétie. Prophétie, c'est la vérité. Na mundo konyo soko bima bande konyangai. Tata, loba. Koti wana, zelo koto ke komikunda. Le mari de Lorbongo, le fameux Christian là. Ayebi que, a sali bornaye, mais moi c'est moutazan éclat. Bon, moi, on a Christian, ça mais il y a quelque chose à moutoumon, ceux qui kalama, mobali naye. Kalama ngoto yebiete a commis ce qui est l'engapoto yona loketu na kalama mama likambo nini oyo mboka nini lo babo ketu kalama tala misubine. Dites à cette femme, la femme ici, la Tamar ici. Dites à cette Tamar. Djela koti akole là. Moulinga papa. Je prends rendez-vous avec vous. Boyoki. Djela koti ya ba réseaux sociaux. Na monier azo opesa bat akomi ko attaquer batu na ba réseaux sur nzambe na ngai. Ni kambonini mwana mwasio. Tamar. Mobali wana ke koluka visibilité kalama ke koluka visibilité na sima mwasi. Toyebaki ye. Siko ye wana ba komio mobali yango azandumba amelaka diamba. Mobali azandumba ye pa fanda te bokolati sanga bera tokolati sa yo. Oyo koluka na ba réseaux sociaux tokolati soki ndumba ya mobali no soka azandumba kolata yango. Koki maete. Biso toyebaki kalama wana te yo ye ko bibisa biso kalama ba soki elengi poto nzambe na kalama elongi lokwa tatu mwa bando sa théâtre akufa kala elengi poto yete mutazongi na mukili poto encore aye poto hiver et bébé mutu tu sais je sais pas pourquoi j'en parle avec amertume j'ai pitié d'elle. Abandai moi ministère na moko, ça me rappelle un peu maman nanga maman langi père son âme. Akomo kotondi sa batu nanani na zo, batu akomo yebele, offrande komi kokota, mobile ya lukia cha misu, acha visibilité kala mawana, akoti na kati kuna, femme Tamar, maman. Kala mande papola. Tozalia, na peso rendez-vous, continuez de la wa. Ya kokana bango. Continuez de la na ba réseaux sociaux ya kosona na ba réseaux sociaux zelo koti. Ya relaxa biso kalama wana. Tango bako yelo mutakala ya kalama wana réseaux sociaux okoyeba. Keno tuna Deborah local. Toza no, continue de la wana. Continue de la wana. Moulinga. Bon, il fait un continue. Mais pourquoi on a continué? C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup hein.
C'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Oh, il m'arrivait de les suivre, c'est comme si Dieu veut l'exposer. Nous montrer que maintenant, quelqu'un qui s'est vendu dans la peau de quelqu'un de sérieux. Maman Moroba, Matarabangomba, Maman Moroba, Matarabangomba, tout ça. Allez, oye pour toi, Liboso, Kaka Fali à lobby aux amons à Louison Bateko. Allez, ma PC Mathieu Namutu. Aye pour toi, ma Lili, a tiki ma neige côté na cerveau, abimi bisem so kalam. Tozaliao. Zela. Basi bandolo bakekala maana zandumba amelaka bangi. Mutakala nego bimana ba réseaux sociaux ande oya oyembela biso sikoyo si jalibana na tikina. Tokotala yo. Bon pekisaye. Vraiment je vais lancer un appel pathétique. Les gens qui connaissent cette femme, demandez-lui de quitter les réseaux sociaux. Faut lui demander de quitter les réseaux sociaux. Visibilité les réseaux sociaux ya Pierrot. Hey, yo bon. Demandez cette femme de quitter les réseaux sociaux. Bon oye balandeni. Moulinga ndezolanda ye. Voilà bande konanga to suki wana to yo kasko yeme ope mungongwa Tamar avant to suka to yo kana femme Tamar yo afungoli munoko ya koloba a to yo kaena bokebi nyoso la femme Tamar et puis to suka wana bola ike mission oyo vraiment bande konanga malgré za moulayi na système ya biso to sala mais c'était comme ça bola ike s'il vous plaît. Après 5 ans, après 20 ans, on kosenga pardon, kanga makamuna so loba. Nesika wana konzima ya solo ke na Congo, eza mabele ya dina bala, eza mabele ya tambulukoki, eza mabele ya batata, o batika banda kuna bango bafanda na mangengenge. Nzambe ya apôtre Tendai amangengenge. Nzambe ya docteur. Eza Simon Kimbangu tikala biso bakaba. Nzambe batata prière la nation. Soko za muta tembe meka ondima. Moni batata wana bo critique basala nzambe wana. Pelisa live, taba vina bango, finga bango critiquer, noko lapa. Abanjo lokabata. L'étoile du créateur, tu nous as déjà insulté des sorcières qui t'ont admiré. Hein? Tu nous as déjà insulté des sorciers, nous qui t'ont admiré à tes débuts. Bon, écoute papa. Mukolomoko Yesu balebisi batuni mutuna balobi batu bazoloba koza mukonzi wa bajuif tika Yesu makambo baloba ya solo tote Yesu alobi olobi donc qu'est-ce que je voulais dire soki olobi koza ndoki ngai te mutuna lobi yo moko nzima donc milobela olobi yango soki olobi koza mutu malamu nga na zongisi olobi yango soki olobi koza ndoki femme Tamar olobi olobi yango donc ne prête pas autoritaire hein pas comme une église s'il te plaît maman alléluia bande quoi alléluia bien aimé la Bible est claire rien de nouveau sous soleil allez dans le loba ke bazaba ndoki ba fumoli. Study fully funded level 3 diploma courses in barbering, nail technology, makeup up. Ça c'est beau comme ngongo nae. Bande konanga bola ite mission bo partager to komi na souke mission. Na chité nanga conclusion nini to kokolo bana femme Tamar. Bande konanga ko négliger prophétie ko finga muto apeso prophétie. Yo ka examiner. Et puis soki eza mabe boya yango na kombo na Yesu. Koluka source te ya zanganga ya zaboye parce que nzamba zali multisystème. Tango nzamba solo la kana satana pona destruction ya Job. Satan, Dieu parlait, ils ont eu l'état avec Satan. Batamboli na Satan. Tala mwana na Job, tala boye. Malgré nzamba yebaka roya ko restaurer vie à Job, mais basambele batambola na Satan. Et puis ce Diambé a accordé malheur et kita boye na boye. Bande konanga. Ata lelo. Par exemple, maman Alexandra Koufi. Aboti mwana mosusu. Ako kanisa kaka Alexandra. Ata Job wana bayaka kopese bana mususu via boye mena kati ya Job atanke mutu abanda ko kanisaka bana ni wana bakolaka. Alors bande konanga bosa la tension bino bato bozaka kaka prophétie bo négliger oyo fingi
mwana mwasi osoka aza na makasi te makambu neema kosala ye molili wana kolanda ye na mandandenga osakana te bandeko nanga bokeba na banzembo bayembaka banzembo bien bango nyonso boyokaka ke o satan o boye o miziki ya mokili o bayembaka banzembo ya kitoko mede baninga boyoka so oyoki nzembo na sentiment ndengwana c'est ben mais eza kaka makaka diaka voilà bandeko nanga botikala malamu wana mama leki na bino la danoise alingi bino makasi na ndenga mukete. Voilà, beau like mission ou beau partager. Ya femme Tamar, pino nyo sobo senga kinga analyse yangoana. La femme Tamar n'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas trop tard. Azan jeune, azan attend yako zonga sima et puis kozwa nzela ya malamu. Mais na liyo azo kende nango, yazo kanta azo kende bien, mais azo kende penza na molili o ba prophétisaki. Déjà ndenga zabwe mulinga deja ezali et monani na miso abatu azo kwa suko lobate la femme Tamar mwana zawapi azo kwa kolobate batu wana pe balobi ba kobomba sous secrétaire la femme Tamar bandeko ba concert abandi ko andile batu babandi ko loba ba kokota te vraiment mulinga ekoteli yango ndeko na ngai na yebiso te ko landaka ba prophète yo ka ba prophétie te mais ya mukie o ekuteli yo par hasard ya examiner yango. Vraiment, Nzambe a pambola bino. Bon dimanche encore. On est ensemble. Likez mission makasi. Boyebi momone koko nangati. Aïsse bino. Ah, likez votre émission, s'il vous plaît. Ah non. Je vous love. Maman Leki, la danoise internationale. Là. Des gros bisous. Non, c'est la bino na live together. Longola solitude. Ndeko nangai. Solitude des amabe. Autoroute à solitude au côté en opona nini ndeko nanga ndeni ozwi décision au côté autoroute à solitude eza autoroute mo ya mabe banda kotala déjà sorti obima na kombo na Yesu o luki mobali ozwi te o luki mwasi ozwi te ndeko yaka to solola ah esalaka bien bisous okozwa kaka ata yo mto komisa ozo kanisa tozo travailler te to travailler pona yo okozwa nzamba ko pambola yo jour un jour to benga yo kamata bisous bye bye yeah ngana longola yo na tikinane nzambe kumbama na yo ata ko finga na tikinane nzambe kumbama na yo ata ba live na tikinane yawe kumbama na yo Tamar usai biso bwe poani niko nzo doza mutamulinga mulinga wala ba olo beza diamba mbani na melaka bye.